Oui, salut très chers internautes, merci pour votre confiance et fidélité. Toujours sur votre site que vous aimez bien, c'est le News TV de Christelle Arros Mamouliranou de la presse congolaise que je dis bonjour à l'Andrabiso de partout dans le monde entier. Na Pesibino à bonne année Nabino 2019, que du bonheur, que Dieu vous bénisse beaucoup. Na profité pena pesa mbotelanga na celui qui me suit depuis la Milouse Rocard Misi le mignon garçon toujours bâti mais jamais vaincu. Babi Rocard Misi le mignon garçon. Merci à Papine de la mise un peu pro de Bambo Tenayo. Merci na Célé Dubois. Merci à Ferré Leader. Babi Leader, joyeux anniversaire à toi. Ferré Leader, joyeux anniversaire à Esdras Loukadi. Babi Esdras Loukadi depuis la Belgique. Salutations, Babi premier numéro, Babi qui est photo et Balinga Abiso, c'est comme ça. Merci Nayo. Lelo, tu bongo, Kosolo la Nabakino, Kanlenge, Tomoni réalité, vote bimi, élection salami, Batmusu, c'est total Ingambo, côté Martin Fayulu m'a dit, total Ipengambo, côté à bongo. Président Félix Tshisekedi Tshilombo Babi Fachi en sigle donc Babi pe ma fana bisope mais Martin Fayulu m'a dit mais lelo toyebi ke biso so toyebi ke victoire eza bongo epa ya Félix Tshisekedi Tshilombo victoire eza epa inaye yango to biso to baisser le bras te to kita wana na UDPS to zwa lelo tozoloba lelo tozal mardi Air Max. Aujourd'hui nous sommes mardi. Balasaki cour constitutionnelle et Lansaki déjà victoire à Félix Tshisekedi depuis bongo samedi ndetozwa qui résultat mais déjà jeudi kaka ya semaine oyo ndenge mokonzi oyo ava sur place Félix Tshisekedi Tshilombo azo prêter serment naé président Kabila Barosala, la misère reprise quand des alara, na bambo kanyoso. Yango ba Congolais m'a mis poser question baluba. Tu évites ce zaka baluba, tu zaka bate kolomsus. Bazonga suna banda kuna bangote, ba comme ka kovanda kuna na 12e rue, kolamba bamboa, côté Kabilamba, kolamba. Donc ba comme son ndako. Tu évites ba olongwa. Félix a prêté serment, tu as quoi veiller na bango, yango toza ba image tout à l'heure avec Air Max Tadi, c'est parti.
Telefone ako pa. Beaucoup, monsieur journaliste, et c'est un ami pour Liloba. Papa, tu sais qu'il y a le Belabiso, le peuple d'abord, les peuples gagnent toujours. Biso, tant que tu as qui n'a bolengé, babando le Belabiso qui IDPS vaincra. Tout bando mon alikamango le colandot. Lelo ekokisami nami so batunyos. Yango nde sali esengo munene makasi po bato bazala awa mikolo nyonso ngonga nyonso po peuple a gagné ndenge balobaki ke toko gagner toujours. Yango nde zomona bilamba ezotekama ezosombama ba photo ezali bato bazali bao bazolala bazali bao basali ba mikolo bele banda ba publiaki ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président toza na biso ko kaka a tozo ko kate kolekisa ata 2 heures du temps sans koleka na base po to lakisa ke base nde makambo oyo esali nyonso ezali babilamba ba calendrier na biloko nyonso bazo kabela bino ou bien bozo somba jamais peuple azosomba na mbongo motoki na ye ya kokabate ya nini te ezoteka mayozo mona pe kaka awa moteki ye wana papa bosala boye bamona moteki parce que bakolo bake bazokaba est-ce que papa azoko akokabela biso bilamba oyo jamais akokabate azoteka na musala na ye donc na minute oyo ye pe azuli sungi marché na ezotambola parce que asombi elamba oyo na mbongo na ye atongi na mbongo na ye aye atekeli le peuple d'abord. Na siège ya IDPS tozomona biloko ezotekama bakilamba bacalendrier bafoto biloko ebele na bilamba mosusu bakomi FT toyebi te bande mosusu bazomituna FT elingi koloba nini epuis mpona nini kotekama ya biloko koeka kozela pokolo mwa lelo ndeko journaliste talaka nana seki donc on a mon exemple la liboso oyo accéder place na biso to ndenge biso bamba banda papa Tshisekedi aza jeune banda biso bilo na biso eteka makaka eza la photo ya Tshisekedi eza la lamba na lati yango boye esoma makaka o mutu moko te bakosa ote na cité mutu moko ka neloko ne jamais banda papa Tshisekedi asala ba tour akenda ba poto ba nene toka ye eloko ne nyonso somba mako o ndo bana lati yango boye ozomona pena tozana père de la démocratie na za tolanga donc ndo somona ye boye idéologie tout atikela biso. Donc même tout aux hommes ba photo, ba bracelet, ba ni ezotekama. Donc bato bele ba cité ONZ bato non et loko jamais fait là au salamate. Banda na zo mona peut-être amener fité pour na zala ta indépendance.
fête wana bato basepela ezaka fou nazo comprendre que bato alelo bazo comprendre te eloko oyo bayelekela bango bayebi nano te mais eloko eza histoire monene na mboka na biso mbala liboso na histoire ya mboka na biso tomona mokonzi oyo ngai bana mona kana selo mona experience na Congo te ba president bakufa kaka babuyi bango Kasavubu ndenge Kasavubu bakufa Mobutu asala 32 ans kenda papa biso le père mais Kabila le fils auti zamba na mboka na biso abike no ngai na otika la modèle en Afrique centrale tout à fait normal Kabila aza figula ça mais na bande on so ta bazinga ze bazo limité wenze zo kamwisa bango ekamba kamwate weza fête yeze sengo poto roba que no jour congolais ko zo pouvoir na ye ko za ne fête ya monde mobimba yango zo mona ba mususu bazo lekela bango yamo tozo lalawa bo tutelo ko mona ngote bananga na botama il faut demander que fâcher avec ce pouvoir les autres monde que non peuple congolais pour musala ya loka biso za le peuple d'abord donc nga peuple ne naza boye naza na droit lelo les so accès pouvoir to colère très bien to sala très bien donc biloko to ya fait to koteka yango te kama ikoteka makutu makasi poto banda koteka yango déjà awa muto kabela muntu loko asate même nga na utanda ko na na yeboy na mbongo na na pesi na sombi po eza so 4e na sombi déjà depuis déjà 4e na sombi yango donc nazana mususu yango yo na sombi ezebele bato bayaka awa eza fête yango to na fête limité fête ezali oza quartier présidentiel banda balaka biso père akufa akufite po milimu na ye eza na kati ya moko na moko nde toza awa yango na biso keno awa eza fête bato bakama te soki kaka mambo kosila mutu na mutu akena musala ele wasa chômage nesala biso banole ofinga bakombata basalaka te bapa te eza chômage tozaka na liti tango tozwi yango mutu na mutu akena musala na ye awa banole kuta mutu awa te mutu akena musala bapesa biso patient tosepela nano eza fou jamais veut tolo mona ngone tosepela ba comprendre et fura yangu parce que minona ya nye shaonaka depuis balinyizala kwa njia toto na leo hii muna nyona miko nasema pa congolais miko naonesha tu congolais et congolaise yote mwenye yote eko mwenye hii nchi ajue keno tunapata donc tunapata donc amani yetu tuanza kuiweka tu imani kwa kila siku tunaiona leo tunaona president Rais Kabange anasema leo kwa kutosha pouvoir kupachia Fati Kwati akwe president aongoze na ye hii nchi tunaona tu ishabakia model ile kwa Afrika yote aujue keno tu hapa tu kunasema Kongo ishabakia model mimi unasema sasa hivi wote anashimama hapa ni wa Congolais au tushimama hapa ni wa Congolais wana teswa wanafanya makazi yao apate fedha donc hauna tu na makuta donc maisha haina tu ya bien pakuona tu ile kazi tunasema no donc trop c'est trop tunapenda tu tukue na mtu fete yetu haina saa kwa bure tunapata tu présidence tunapramporter victoire tulikombana kwa njia kama miaka inapita bwingi hapa tunapata victoire ni IDPS victoire ni ya IDPS victoire ni ya Congolais wewe hapa tu unasema Mungu naona bena ujisha manyama bena ujisha mapolo bena ujisha mavares bena ujisha madrapele bena ujisha vitu yote ya aina tu ya bure peko na unatoka la makuta kwako unakuja hapa na fedha kuna uuza kintu kwa volonté ya kuepeka aina kabula abata kabuli hapana donc wewe mwenyewe unauza donc ni kusema tu tunapenda rais tunapenda donc nani parti yetu ya IDPS tunapenda Kongo yote ikue paka tu mkongo wa Fati parce que victoire ya kila mtu tu ayue keno hapa tu ni maisha yake hapa tu ni vie yake atakuwa tu bien atafanya yote hiyo anapendeza mvi yake ndio penye tunasema akue tu pale Mungu amweke tuampatie tu imani Mungu ampatie akili sa Salomo Mungu ampatie sa akili sa Salomo sagesse intelligence ikue kwa Fati atongoze tout bien très bien ndio yenyewe nasema na kwa baba journaliste yangu ni tu paka IDPS paka victoire basema tenez bon IDPS mais ce n'est pas encore vainqueur, il a vaincu. Si Nabino Nyonso, Nabi que ba image de CP Sibino et CP ici ba fanatique nanga Nyonso balanda biso de partout dans le monde et CP Sibino Nyonso na Cell News TV. Merci Nabino, vous a toujours branché, vous a ba news toujours il y a bien na Cell News TV de Christelle Arose de la presse congolaise la patronne na bango mam Kwajiki Mama et Christelle Arose Mamou. Merci à Papine de la
Meso, merci Papi Nzola Meso pour nos conseils nayo. Merci à Air Max Tadi Babi caméraman le plus swag na bango. Merci na Obabengi Esdras Lukano et Longona leader Ferroa fête anniversaire naye, joyeux anniversaire nayo. Merci na baïno so bon de partout dans le monde. Rocard Miesi, le mignon garçon de Milous Babi, Milous tombé, beaucoup est en débrouille. Beaucoup est en débrouille. Maman n'a pas beaucoup est en débrouille. Beaucoup est à cas qu'on sait jamais. Rocard Miesi, le mignon garçon Babi, garçon pas comme les autres. Pas comme les autres. Rocard Miesi, merci. Merci, Babi, vous avez toujours ba news. Jeudi, vous avez toujours. Top, c'est une image à suite. Il y a prestation, il y a président Sika, Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine, Bakombele Kebele, notre président, respect. Merci Nayo, tebi que ça dit plaisir. Nabalou ba nyonso, ba Congo nyonso, ba Swahili nyonso, ba to bandu, on est la famille. Et l'autre, tout ça, même moral. Toujours na Cell News TV, beau s'abonner massivement. Cell News TV officiel. On a besoin toujours ba news au beau CP la Kanango de partout dans le monde, partout dans le monde entier. Merci à vous tous. On se retrouve à la prochaine numéro de notre émission. Kwajiki.